basali 18 ans wana Kabila fandi sima ya kanga chache makambo o Félix asali kaka mikolo oyo ese Kabila ko ko sala ngote basoda o bazali ko souffrir bazanga mai est-ce politique na Rwandais mutuchu o bango bazo soutenir jusqu'aujourd'hui ba monaki makambo wana te pona motuna o lobi ke bakota ikuna ezaki mbongo bango bazali koyiba mbongo ba moniki mbongo komi place to zali koyiba to zali susu na chance ya koyiba te batika distraction batu wana malgré balobi ke basangani personnellement nazoloba ke Félix azo travailler ye moko bazana bolingote na makambo na bango o balobi ke basali coalition mais soko totali penza ya solo soki ya solo ke batu wana basali coalition ya solo balengaki ba soutenir Félix na coalition na bango mais une chose j'ai trouvé na kati ya batu wana bakosaki baokosa peuple congolais ke bazana kati ya coalition mais bazana na comportement na bango ou bien makanisi na bango mabe o bazana ngo contre République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est votre émission Tosolo la Pona Congo. Vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes ici à Durban pour le compte de cette émission Tosolo la Pona Congo. Je suis votre frère congolais Yannick Wenge Motonakati Nakibonzambe. Overdose ya Kibonkolo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La cadre de l'émission, vous savez bien, tout sur la pour Congo, na rapport à Bino, congolais, analystes congolais. Vivons ici en Afrique, d'ici, tous à Djobou, tous à Durban, tous à Cape Town, tous à partout, il s'agit de numéro, de téléphone, beaucoup de biso, petoko, solo, la marambu. Et talimbo, on a biso Congo, toujours dans séjour, na Johannesburg, dans séjour, il y a émission, tout sur la pour Congo, na Durban, pardon, tous à la Papa Pita. Mukendi présent les amis de Moïse Katumbi to solo la makambo ebele ya kati ya mboka na biso à travers cette émission to solo la pour la Congo. Papa Peter Mukendi, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour ndeko nanga Yannick Wenge mutu atondi na Bunzambe, merci beaucoup. Tozali liboso na yo na pesi mbote na bana nzambe nyonso bazolanda biso na tango nyonso oyo bazali kobenga biso ya koloba makambo ezali koleka na mboka na biso nzambe apambola ndenge oye lisusu mokolo lelo poto solo la lisusu makambo oyo etali mboka ya biso République démocratique du Congo. Merci beaucoup à maman Adèle Yomo, maman Wandima Komi Kitisa, kolela bano babwakama ba autiste ba trisomie. Bandundu bano babwakama andima kolela bango alandela ka émission pe alandela ka linga mona a souffrir te la fondation na ya kitoko. Merci beaucoup ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup Robert Sima Caméra, Robert Sima Caméra. Tous en a Papa Peter Mukendi. Papa Peter Mukendi, il a habité enseignement fêlé, mais la minute bana babi bana classe banda batanga 6 fois. Donc batang ça bango te pour ba professeur bazo gréver mongo ezali. Merci beaucoup Ndonanga Yannick Wenge. Mbongo merci nano na mutuna na yo. Mbongo ezali na mboka na biso, mbongo so balobi ke mbongo ezali te wana ezali lokuta, mbongo ezali ba enseignant na biso bazaka na amour, ndenge bazaki na amour, ta bazaki pembeni ya politique na mbi. Only ce problème ya démocratie ta mo boye ezali lokola domoni démocratie na mboka na biso ezali mwana akola oyebi mwana po abando tambola abando telema il faut koyeba déjà que mwana il faut telema kweya donyoso wana démocratie na mboka na biso ezali mwana donc toujours linga ke biso ba congolais tokolisa mwana oyo pour que akota na kati ya makila ya oyo nyonso abenga mi congolais na mutuna pona makaba enseignant na biso mbongo ezali ka ke budget na bango ndenge bazali ko préparer pona ko bando kofuta enseignant na mboka na biso ezali à peu près 2,5 milliards oyo esengeli ke bafuta ba enseignant. Donc na yebi ke awa président azali banda ya mboka bako organiser ta kozonga bako organiser bien ndenge nini bako futa ba enseignant nyonso wana mutu na mutu aza na salaire na ye. Rapita tosola mama mboka na biso na kati émission oyo chef à gouvernement premier ministre Ilunga lobaki qu'il faut aller à sa déclaration de la président Facha Zonga que gratuité enseignement na mboka na biso Congo ko simba te vu ba dépense ya ba voyage ba mbebele bele alors ki bongo Moïse Katumbi a payé 500
500 000 dollars pour le déficit du gouvernement, mais le Premier ministre a boy. Il a habité, on a émission tout sur là. Pourquoi a boy, il a payé sa mot pour soutenir gratuité enseignement en Bourg. Comment le Premier ministre a boy? Merci beaucoup. Son Excellence Moïse Katumbi, les alliés qui ont gardé, vous savez, Moïse Katumbi a monté pour mboka na biso. Moïse Katumbi, et si quelqu'un soit tambola, na souci ya Congo. Son Excellence Moïse Katumbi, yomoko yebi, batouano, soi-disant FCC à l'époque, bazaï kolobake, gouverneur Moussou Bakende Katanga, Bakende Oyokola, ndenge Katumbi azali ko sala na kati ya Katanga. Donc son Excellence Moïse Katumbi azaki ta ayoki ke bazoboya nde kopesa mbongo bafuta ba enseignant na motema na ye munene na bolingo na ye aza nango vers la République démocratique du Congo. C'était comme ça à lobaki ke akozwa soki 5 millions de dollars apesa na nini na gouvernement na biso pour que bameka koluka ndenge nini bakosala mpona makambo ya ba école ya bana na biso. Donc nayebi ke yeba ke vient na biso ilunga lukamba aza mutu ya FCC âge na ye il faut déjà abanda osala makambo malamu mpona ya République démocratique du Congo. Aza na 74 ans. Je ne pense pas que aozala na 6 ans liboso ya bambula oyo tozokende nazoloba. Je ne pense pas que aozala na 6 ans lisusu liboso, mais ayeba ke tout nyonso tozosala na se ya mokili nzambe azozela biso mpona ke afuta biso. Mais avant nzambe afuta biso, nzambe akofuta biso nano na se ya mokili oyo, parce que kuna na lola so bafuti yo ekozala lokola ke nzambe afuti yo na katimini. Na kosenga ye afongola motema munene ya kozwa mbongo oyo son Excellence Moïse Katumbi azolinga asalisa na azosalisa ngo mutu te, azopesa ngo mutu te, azolinga ke mbongo wana eservir na gouvernement na biso mpona bandeko na biso oyo banseignant bazali na bolingo te mpona kotangisa bana na biso. Kasi son Excellence Moïse Katumbi andimi apesa mbongo wana po ke bafuta bango po bafuta babande kotangisa bana oyo ya biso. Merci beaucoup Papa Peter. Après réunion FCC exige suspension topé bakanga Vital Kamerhe à faire 15 millions jusque là. Solution moi des suites moi. Yebage bato ya FCC baza bandoki na lobakango na tiaka muloboko na ngai na moto. Donc lobake bato ya FCC baza bandoki baza na bato oyo bazolinga mboka wana ekende liboso te. Kabila aza na 15 milliards de dollars. Bo yebisa biso esika e politika nambe azwa mbongo wana. Bo shab awa yibaka mbongo ya nini ya électricité oyo bapesaka na Congo Brazza. Est-ce que baoko yebisa biso esika atia mbongo wana? Tozali na ndeko na yo Zoé Miss Mounen lokola grand frère na ye. Mbongo oyo bayibaki bazali kozwa na aéroport na ba numero ya mituka bazali koteka. Est-ce que baoko yebisa biso mbongo wana esika ekenda? Batika distraction batu wana malgré balobi ke basangani personnellement nazoloba ke Félix azo travailler ye moko bazana bolingo te na makambo na bango o balobi ke basali coalition. Mais soko totali penza ya solo soki ya solo ke batu wana basali coalition ya solo balengaki ba soutenir Félix na coalition na bango. Mais une chose j'ai trouvé na kati ya batu wana bakosaki baokosa peuple congolais qui bazana kati ya coalition, mais bazana na comportement na bango ou bien makanisi na bango mabe o bazana ngo contre République démocratique du Congo. Basali 18 ans wana Kabila fandi sima ya kanga chache makambo o Félix asali kaka mikolo oyo ese Kabila bazali kosala ngote basoda o bazali ko souffrir bazanga mai. Est-ce que politique na Rwandais mutuchi o bango bazo soutenir jusqu'aujourd'hui ba monaki makambo wana te pona motuna o lobi ke bakota ikuna ezaki mbongo bango bazali koyiba mbongo ba moniki mbongo komi place to zali koyiba tozali susu na chance ya koyiba te to créer désordre oyebi ke lelo so nazo yebisa yo la muka na FCC basali bazali yo moko nazo yebisa yo sans kokoso le peuple congolais bazo landanga coalition nani ndeko na biso ya FCC ba congolais oyo bazangi mitema na kati na bango
bandoki oyo babomi ba Congolais, bandoki oyo ba meli makila ba Congolais, ba sali coalition na bango mususu na lamuka. Tato beti masolo ya lamuka yeba ke na kati ya lamuka wana tomoni muzitu. Muzitu esikaza oposa. Soki na tuni babokecho yambo oyo bakosaka biso ke non bazobunda ya solo na honnêteté. Mokolo nini muzitu akoma opposant et politique kanambe. So na tuni bandeko nanga ba eso na ba obokecho ba okoyebisa nga mokolo nini oyo muzitu asala déclaration officielle boye a critiquer politique kanambe. Azali moko na bango, azali mutu oyo bakotisi soi-disant opposant, nde mutu azomemela bango ba message azokende tikila bango. Nasolaka na yo na émission de Elma on a bisaka noni Martin Fayulu akoma kokenda kinga kati soko olandi vie na biso oyo asalaki ko azaki na nini na baboyaki kopesa ye nani ba ministère oyo professeur Bahati asali déclaration ya kolobaki na bimi na kinga kati na kutila na tikila muka na kinga kati. Est-ce que Bahati aokokosa biso? Est-ce que professeur Bahati aokokosa le peuple congolais? Ba Congolais bolongo na kati ya distraction bazokosa bino ke la muka mokolo la muka c'était Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi Chapwe. Balongwe na salité wana ya bandoki oyo bazolinga. Lelo tozo loba, tozo beta maboko. Critique ezali te. Oyebi Kinshasa soki ezali na salité, oyebi Martin Fayulu a contribué pour na $50,000 oyo bapesaka ye pa Kimbuta avota Kimbuta aboya ko voter aza bomboni. Oyebi eloko na kaka nani vie wana oyebi Martin Fayulu aza makambo ya cesse ya mabe ya kindoki vie wana nazali komona ki c'est quelqu'un oyo azali kobunda pona Congo, mais je comprends une chose que azali vie oyo azali penza mutu mabe moteur mabe ya kindoki lelo oyo nayoki cardinal na biso asika akomi kosenga ke bosambela pona mokonzi ya mboka. Parce que coopération na bango o bapesa bango mission o bapesa bango 4 millions de dollars bapesa bango epa ba français ba comprendre que mission na biso tozaki nango to échouer et simbité mais mutu oyo a gagné élection ya bosolo na honnêteté c'était Félix Tshisekedi. Lelo bandimi Félix or que ngai nazai koloba depuis kala que Félix Tshisekedi ne mutu a gagné élection. Donc biso batu ya Moïse Katumbi Chapwe tozali na honnêteté, c'était comme ça Moïse Katumbi alobi azali opposant républicain. Bisika Félix akosala malamu biso bakatumbi so tokoya tolobi ke oui Katumbi nani Félix asali. Et sika o Félix akosala te tokoya otobi ke Félix bobundi pendant so 36 ans so 37 ans nde bituma na bino yango parce que biso pe tozali ko mi préparer son excellence Moïse Katumbi yo yebi ba bloquer ye et pas politique na Rwanda mutuchi. Vous comprendre, il faut qu'on soit honnête tant aux alliés que les caliboso et médias parce que monde des hommes Baolanda biso tikuna na Malawi, Baolanda biso kuna na Brésil, Baolanda biso monde entier, même les politiques en Nambe, alanda biso na kati ya réseaux sociaux. Donc aux alliés ko yawate toko sabat. Lokola ba bokecho ba ko sabat ba opesa bango ba mbongo nde tozo so boye bokecho azotonga ndako na Congo. Bokecho na poto asala kate. So totuni mutuna yo bokecho yo tonga na Congo nani apesa ki mbongo nde esika o comprendre que na politique ya mboka na biso mitema mabende eza ebele na escroquerie politique nde etondi na peuple na ba congolais na ba dirigeants congolais. Merci beaucoup papa Peter olobi bokecho otonga mbongo na mbongo ba pesa epo na côté ka mboka mais yo oloba pe boye c'est Moïse Katumbi apesa ko mbongo tonga ndako ya mto la pesa sala ngai ngaso naza na besoin ya mbongo et pas son excellence Moïse Katumbi nga naza voisin na Lubumbashi naza mwana Lubumbashi donc les gens musika te en Afrique du Sud na okende na toke na koti son excellence ngai naza Katumbiste oyebi kozali ba Katumbiste o ya tongo na ba Katumbiste o baye poke baye na bango baye ba olema yo atongo na bango te ngai kolia et pas Moïse Katumbi son excellence naza na capacité nyonso ya kobenga so na lingi so na lingi na kende Congo na okende na kozwa ozo comprendre mais sikoyo kotambola nde na lukuta nde te tambola nde na honnêteté
tambola na sincérité na kati na yo parce que lukuta ekomisaka mutu ndoki, lukuta ekomisaka mutu escroc, lukuta ekomisaka mutu akomi zoba parce que ozali kovivre na lukuta. Ozo comprendre to sikoyo biso ne toza boye totambola na lukuta te na escroquerie te po un jour na obima ndoki nalinga kotambola na honnêteté na ndima Moïse Katumbi pona mbongo te nga na ndima Moïse Katumbi parce que j'ai compris une chose que mutu oyo na makambo azali nango na kati na ye azali na honnêteté na kati na ye tozali na kati ya komba na kati ya komba nde bisika nga na yebisa bando kendo tu na président ya biso ya bakombatant nani king bato nyonso awa na diba bayebi tuna ye nasala déclaration liboso na bango nayebisi nga naza Katumbise kobanda lelo nde mutu oyo nazali kotambola na ye soki bamarche eza na Pretoria nazobima na président king président bakombatant awa na diba biso misatu nde tozali kokende na Jobour Pretoria toyei kosala bamarche ozokomprendre nazali kodepense déjà mbongo na nga na susi ya mboka na biso ke Congo ekende liboso. Merci beaucoup. La déclaration à président Moïse Katumbi à lobby problème de gratuité enseignement et ça problème ya président Félix Sekedi et ça problème ya gouvernement pe ba congolais. Pourquoi bango malima memango na bandenge mo eza kutu bongo te en soko koti na constitution na biso je pense à l'article 49 ou bien 47 comme ça ezali na constitution école primaire ezali obligatoire kobana mwana grade 1 up to grade 6 école primaire jusqu'à école primaire jusqu'à 6e. Soki okoti mwana ya muke azali kotambola ke classe te kanga ye beta ye obe mema ye et pas baboti na ye otina baboti na ye pourquoi mwana oyo aotanga te. Et ça na kati ya constitution mais constitution wana bango bafandaki nango pendant 18 ans bazali kozwa plage wana bazwi papier ya noir batie bazipi yango. Et comité ya Félix bakompande ye ke Félix azali ko respecter maloba na ye. Félix azali kotambola na honnêteté. Félix azotambola ndenge constitution ya mboka na biso ezali kopesa ye. Ozo comprendre nde esika oyo ngai na loba butu na moi ke soki ya solo biso ba Congolais toza na muru ya Congo toza na capacité nyonso toza na capacité nyonso to sangani na bosolo to bengani bato ya FCC na Congo. Merci beaucoup. Papa Peter Mukendi marche ba Camerounais ba lobi to pesa bango président Fachi biso to zwata parlement na bango na assemblée na bango pour président Fachi aza musique na so landa ki so landa réaction. Bon wana ezali ka koyebisa bino ke okende ya Félix na États-Unis maloba ya Félix na États-Unis maloba ya liboso ya politika nambe na États-Unis maloba ya liboso ya Mobutu na États-Unis so zui ba message ki mutu na mutu ba message na oche o comprendre que Félix ngai na lobaka bosolo ba mosusu bandeko bako inaka ngai pona ke na tambolaka na honnêteté na kati na nga. Félix makambo akendaki nango kuna makambo alobi kuna mutu nyonso tala ti lelo Félix alobeli ti na Zimbabwe balongola ba sanction oyo batielaka bango nani akokosala eloko wana bango nyonso bazalaki ba hypocrite ba président bakenda kuna bakosaka bato kuna babimaka lokola bana moko boye bana ya bien bana malamu oyo bazala ba problème te bazonga bapomba soki bazongi na bamboka na bango mais Félix akomi kuna bimisi oyo azali nango na kati na ye ya koloba ke pourquoi oyo nani na conseil de sécurité bozoloba oyo ezalaka ya bamindele mutu mwindo ata moko aza te mais et politique nambe discours nini akosalela peuple congolais a français nini malgré afandi na mboka na biso na mikolo oyo afandi wana oyoka penza so azoloba français osanti penza ke mwenye Rwanda penza mutu akola na Tanzanie ba oyoka penza ba na kati wana okomprendre penza mututi ya Rwanda oyo misu eza lokola ngulu akangami na potopoto. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, comprenez pour moi. Nous sommes dans cette émission, tous sur la peau na Congo, tous sur la mambo na biso. Merci beaucoup. J'ai Koko Mulumbalobi a offrir salaire il y a 4 ans pendant mandat pour la population. A Bongisa, la population il y a bien, balata kitoko, va vivre kitoko. Réaction des années parce que yo le bela. Merci beaucoup, merci Pena honorable. J'ai Koko Mulumba, on a le bela ka mingi na ba émission to sarata et politique nambe. Na bandeko oyo ya mitema mabe bakanga ye batiaka ye na prison na lobela ngo makasi na lobela ngo yango ngata na yaka
nayaka na sentiment te nalandaka ndenge mboka na biso ezali kokende nayaka mpo ke nayebiso le peuple congolais nini ezali koleka na mboka eza nano kofélicité ye na motema malamu oyo alakisi vers population na ye parce que mutu moko te akotia tembe ke jekoko mulumba kuna ya kingabwa bavotaka ye te aza mutu oyo tala yo moko omonaka ta abimaka na prison nombre ya batu oyo babimaka bakenda kolanda ye mpo koyamba ye bakutaka ke koza mutu oyo to batikala kozala na ye député na commune na bango te lokola jekoko mulumba. Jekoko mulumba azwi mbongo na ye apesi ezali kolakisa ke il est là pona bana na ye kaka oyo aboti te mais azali wana azosala volonté ya peuple congolais oyo batindaki ye mais tozali kosenga sikoyo badepute balobelaka biso kuna ta babimisi naye makambo ya budget awa soki 7 milliards wana bato ya FCC baobeta maboko nazotuna baobeta maboko nini ya mpona nini mbongo balobi eza mbongo moke oyo ekoki kosilisa baproblème ya bakongolais te baobeta maboko ya comprendre que bandeko oyo bavotaki bango te bauti kotia bango misapi ozala député mais député oyo bazali na bonne chance et bonne foi na kati na bango bazali kobuna mpona mboka na biso batikalaki zi bazotuna pourquoi baobeta maboko parce que eloko ya kobetela maboko awa réalité. Merci beaucoup Papita, Fonds monétaire epesi 1 milliard wana Félix Tshisekedi balobaki bavoyage ezofuta te bapesi 1 milliard ya kozongisa te do bakabeli Congo 1 milliard de dollars nayebi te réaction eza un plus mpona Congo nabanzi 1 milliard wana tozwa yango totie kaka na kote ya enseignement ekobakisa deja un plus mpona mboka na biso okende Congo etondi na bomengo ezali kaka ke soki président Félix azwi mayele na ye nyonso akutani na batu oyo penza bazali na bolingo ya mboka na biso parce que ye déjà si alakisi volonté na ye na kati na ye ke il est là pour le peuple congolais mais kokutana na batu mosusu lokola ba Moïse Katumbi pembeni na ye ekosala un plus parce que nalobaka ngo sans kotia mai na munoko toza na batu mibale na Congo oyo baokosala bien mpona Congo na biso c'est Félix Tshisekedi soki Félix te c'est Moïse Katumbi Tshapa. Papa Moïse Katumbi mutu moko aza kosala malamu. Exemple même bazalaki vice-président ya Congo asala nini parce que lelo evo soki olingi okoma président de la République yebisa bakongolais osalela bango nini. Moïse Katumbi il était gouverneur batu tout nyonso bakimaka baprovince na bango bakenda wapi bakenda Katanga yo olanda asala pe loko te Moïse Katumbi asala loko te eza motema mabe yango nalobi ke kozala sûreté que 100% bakolingaka yo même Jésus-Christ en tant que fils de Dieu akomaki na niveau ya kokoma na kulusu mpona nini bato oyo bazali kolinga ye kozala bato oyo bazali koboya ye mais baboyaka ye na suki baye comprendre que non il était fils de Dieu ozo comprendre donc ce n'est pas que Félix ndenge azali wana ata asali malamu ya ndenge nini congolais nyonso akolingaka ye jamais ozala kaka oyo bakotelemelaka ye même ndenge ozotunanga ke son excellence Moïse Katumbi asala nini ezali congolais nyonso akolinga te akondima te ke asala mais conscience ya tant ozoboya wana conscience na yo eza tranquillité nini oluzoloba makambo oyo ezali bien te ozokosela mutu soki bandeko na nga namona gouverneur ya Mbushimai Moïka Sanji akitanga tuni Moïse Katumbi pesa ngai secret na yo eza nini toza ba gouverneur ya kuna Nord Kivu na Sud Kivu bakitake boyebisa biso vérité ndenge ni ozo développer nani Kimbuta sala déclaration so bandeko lelo bazali kowangana bazali ko reconnaître bolamu ya Moïse Katumbi te wana etali bango menga nazoloba parce que na botami na Lubumbashi na botami na camp militaire camp Vango vous comprenez na yebi Lubumbashi esika oyo ngai na botami. Merci beaucoup on va vers la fin de cette émission mon message à bandeko ba congolais oh ba aussi autant l'émission non message ezaka moko ngai naza na message mibale misatu te message na ngai ezaka amour tolinga Congo na motema na biso moko tolinga Congo toza na mboka Congo c'est notre pays eza mboka oyo etondi na bomengo toza mboka etondi na makambo nyonso na kati na ngo Congo eza paradis na sia mokili oyo bakosa bino te ke oyo États-Unis boboye mais esika oyo eloko nyonso ezali ndenge soki omati likolo okomona ke Congo ezali na centre ya monde eza na nord eza na sud eza na ouest eza na wapi omona ke Congo na biso eza katikati c'est-à-dire Tanzambe azali kokela mokili oyo asala Congo na lolenge na ye moko
mais yango na senga peuple congolais tolinga pe mboka na biso na mbote na koko bosa na yo te Yannick Wenge muto atondi na bunzambe nzambe apambola yo na moni ndeko na ngai Didi Dipumba na pesi mbote na ngai pas son excellence Moïse Katumbi Chapwe na mama Karine Katumbi na bosanité honorable Francis Kalombo pasteur Albert Mputu pasteur Paulin Mwewa na bosanité tous les katumbistes na ba nationalistes congolais oyo bazali kobunda na honnêteté sans oublier bandeko na ngai ya Okapi World sans kobosana bandeko oyo bazali penza kobunda lokola mama Abel Yombo esika ozali mama nzambe na biso nzambe ya mawa akanisa yo lisusu pona motema munene ozali nango ozali kosala pona bana ya bitike oyo batika bango me yo ondimi kozwa responsabilité na bango nzambe abatela yo afungola yo makambo mosusu minene oyo mba mosusu ozala na makanisi na yo te napesi grand sœur na ngai Miriam Ndomba oyo lelo na banzi azali déjà na ndola vers Lubumbashi nzambe abatela ye apambola ye napesi bana nzambe nyonso oyo bazali kosambela pona Kongo na biso bandoki baza ebele na kati ya parlement tosambelaka moto ya nzambe ekita na kati ya parlement ezikisa misala na bango na baplan na bango diabolique oyo bazali kotia na kati ya parlement. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci beaucoup, c'était là votre émission Solola pour na Congo, présentée par votre humble serviteur Yannick Wenge. Moto Atonda Nakati Naki Bonzambe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un Congolais analyste, président Peter Mukendi, président des amis de Moïse Katumbi, Awa Nadirba, tu as rapporté sur la Mambu, Yambo, la Biso Congo. Merci beaucoup, maman Adèle Yombo, maman Wandima, qu'on a Kolia, Nabana, Babouaka, Bandou, le Bautiste, la Trisomie. Et merci beaucoup à les boss, je suis Didi Dipumba, ensemble pour une nouvelle république, et ça toujours la force. Merci beaucoup à Robert derrière la caméra, merci beaucoup à les boss, je suis Didi Dipumba. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.